boko tabandeko nanga makambo awa somo makambo eke ezongi makambo mutu pasi makambo somo kandenge nga moko na lobaka bandeko nanga eosala somo ezoyindisa mabe awa bandeko nanga ezaka pasi pe mawa kande balobaka ezaka pasi pe mawa biso ba congolais eosala ka pasi congolais bandeko nanga na yebite na benga ba congolais combien de fois pour que bayoka ngai parce que makambo tokomi komona bandeko nanga eza makambo moko ekomi kotungisa biso mitu mosusu tokomi komitu na nzambe o lisusu nini tozokende wapi tokokoma pe wapi en tant que congolaise et comme kosala pasi onga moko na lobaka toujours et encore pasi pe mawa biso ba congolais bolingo eza lisusu te biso ba congolais tolingi to bomana biso na biso Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye libinso ba solution moko ya bien Gavker aye penza na ba solution pona makambo na biso Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko yo zana posa mabota omeki mabota bisika nyonso omona kati no mabota ezo simba te meka Gavker yo ndeko na ngai ya mobali omona keno nzoto na yo eza lisusu bien te ndenge ozalaka okomi kobunda makasi pona nzoto na yo eloko na osenga benga ka Gavker na système moko ya kitoko ba o nyonso ba monike santé na bango ekomi kotungisa makasi c'est le moment ngana lobaka toujours et encore eza na ba opportunité mosusu na vie bandeko nanga soki eye na nzela na yo ezalaka toujours malamu mingi yaka o saisir yango na maboko nyonso mibale ekozala malamu mingi na Gavker bika na yo libela na système moko ya tokos makasi voilà. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na meme libino boss Jimmy Belau. Kaneto benga e boss, en réalité azana e boss. Aza penza boss azana ba mbongo tolobaka mbongo. Tango tolobaka ba kombo ba boss yepe aza parmi ba boss. Alors, ebele ya bato bakoya kotuna mama Étoile Inès TV pourquoi oyeko beta masolo ya boss Jimmy Belau. Pourquoi otiki batu nyonso ba boss mosusu il ponika ye olobi keno lelo na ya kobetele masolo eza nini. Bandeko nanga comme d'habitude
avant na kota na mwa mozindo avant na loba o nyonso na kolingana loba ekozala malamu na ya nanu kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ko chaque fois que tosalaka ba émission bato sika pe bakotaka yango na kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda. Bambote nanga na yemoko Madame Gracian Poi. Bambote na yemoko Mama Lissi Mpito yaba Lucie Mwasi Zambe. Msala Nzambe penza ya tongo mama moko avec beaucoup de sagesse, pourquoi beaucoup de maturité hein, na système moko ya bien balobi mama na biso ya motema malamu na système moko ya kitoko o wapi. Voilà bambote na yemoko mama nanga mama pasteur mama Joséphine na pesi bino bambote na madame Judith Diampovisa na pesi bambote na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga na système moko kaka ya Tokos makasi. Voilà. Toye lelo na boss Jimmy Belau. Nini ezoleka ezaka mbutu ya boss Jimmy Belau na Karine Mokonzi yango Étoile Nines TV lelo amemeli bino to eza ndenge nini bande konanga makambo ezali. Kane na beta kananga masolo nalobaka toujours chaîne abiso ezalaka chaîne bana nzambe. Donc chaîne bana nzambe biloko nyonso o to salaka ezala toujours pona lokumu. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, bamapango ya koteka yangoyo, bamapango bandeko nanga kande na lobaka, ezalaka toujours malamu, soki opportunité ezwami. En tout cas, profitez na ba opportunité oyo osomba bamapango. Lelo o na mboka na biso, bamapango ekomi nango ka ba $30,000, $40,000, $10,000. Bamapango kutota ya ba $3,000 bandeko nanga ekomi nango pasi pona kozwa moko. Mais lelo soki bamapango ye na ba $350, en tout cas la famille je vous prierai ya kozwa opportunité oyo. Somba de mapango, somba 5 mapango, somba 10 mapango. Yo moko kaka omoni soki osi osombi ozalaka na ide nini otia. Mosusu koki kotongisa na yo bandaku otie bato ba ofutaka. Mosusu bandeko nanga okoki koloba keno ndenge eza boye na sala soki orphelinat na sala soki école. Yo moko kaka bandeko nanga parce que ngana lobaka total à l'éloté, mais total à lobby. Peut-être, je m'excuse, Zambarso ozo sala yongolu, lelo ozo simba bambongo. Que dire lobby? Est-ce que bando simba aka bambongo? Wane zalaka mutuna totuna ka na système moko ya bien. Voilà.
Bande konanga tozonga nanu na makambo ya papa na biso boss Jimmy Belau. Wana topesi nanu bambote, to profiter pe opesa bambote na ye moko Karine Mokonzi la baronne, la maman de la Chine, na système moko ka ya Togos. Voilà. La famille. Lelo toye na papa na biso Jimmy Belau. Ebele abatu tomoni nini ezoleka na ba réseaux sociaux, toyoki ba audio oyo boss na biso aye ko bimisa pona relation o bazalaki nango entre ye na Karine Mokonzi. Ebele abatu tomoni batu a Karine Mokonzi de l'autre côté basiliki, tomoni batu mosusu oyo babundisaka Karine de l'autre côté basepeli babeti maboko. Mais eloko eye awa to eloko esali keno lelo na ya kosala analyse bandeko nanga ezate keno na ye kokote la Karine Mokonzi na ye kokote la Jimmy Belau te na ye awa ka ndenge to sala ka analyse na biso en tant que bana nzambe, parce que lelo ona ki lelo oyo soki oza mwana nzambe te seki oza mwana ya satana. Ngana zala ka mwana nzambe na sina mipona depuis kala tango ka nzambe ya kelangai, en tout cas nga na loba epa nzambe keno komo kelangai nga pe na mikabi epa na yo naza mwana na yo na ebite batu mosusu bino o bolandaka biso soki bino boza na kote nini. Alors makambo na ye kobetela lisolo la famille eza kaka eza kokamwa na ndenge nini biso ba Congolais tokomi kobomana biso na biso, et ce qui n'est pas bien. Makambo bandeko nanga tango na yokaki ba audio na monaki na landi ba analyse ya batu ezala batu a Karine Mokonzi ezala batu oyo babundisaka Karine Mokonzi bandeko nanga, en tout cas ba analyse nyonso ka ndenge ezalaka na landa yango na yokaki pasi penza ya makasi na motema. Toye kolanda pe ba live ya papa na biso boss Jimmy Belau kande to obenga ye kande batu ba obenga ye. Toye kolanda pe ba analyse wana nyonso ba live na ye, en tout cas la famille e osala pasi. Biso ba Congolais tokomi kobomana biso na biso. S'il vous plaît ba papa, s'il vous plaît bandeko nanga ezala ba papa ezala ba mama. Moni soki bolingani mwasi na mobali, mobali andimi yo, mwasi pe andimi yo, mosusu ba rendez-vous na ye otolobaka ba rendez-vous na ye eza tellement important, la personne a préféré à annuler ba rendez-vous na ye wana po na yo. Mosusu mutu peut-être azaki na mwa ba relation na ye moko boye atalika alobi po na respect pe po na bolingo o na opesa mutoyo na kata nano ba connexion na ngai. Soki mutu azwita na ye wana nyonso kati nyonso ka po na yo tozalaka reconnaissant pe reconnaissante ekozala malamu mingi. Eloko toye komona ngo epa ya papa na biso Jimmy Belau, tomona yango epa ya mibale bele baza bongo, surtout na communauté na biso ya ba Congolais. Tolo bango ka bongo. Bandeko, place nga na vandaka, tosololaka na bato mboko yo, mibali basi, meba makambo oyelekaka na Congo na biso bandeko nanga, e osala pasi pe soni. Ya komona keno, batu mibale, oyo baza mikolo, baza bana mikete, baza mikolo, ba papa ba responsable, ba mama o baza ba responsable, ba lingani, tango ba yeko kabwana, donc tango bo lingana wana, moninga tindeli yo message, yo pe otindi, moninga tindeli yo photo, yo pe otindi, moninga tindeli yo video, yo pe otindi, tango bo kabwani, ale mbala moko bokomi kopanzana. Et puis kopanzana wapi sur les réseaux sociaux. Eza bien te. Ezalaka bien ata mukete. Eloko tomona yango ebele ezala basi ezala mibali. Biso ba Congolais tozana mwa comportement ya bongo. Ezana batu mosusu basala kango kaka teke non parce que mutu wana aza star, aza influenceuse ba yebi yete. Batu mosusu ata na quartier. Omona mobali moko boye azobimaka na mwasi moko boye. Tango ka bakobima neti ezalaka mwasi na mobali babimi. Soit mobali azofilmaka, soit mwasi azofilmaka. Soit soki ba osala bongo te, omona mobali aokende na quartier mobimba kokendo panza mwasi keno moni mwasi wana tosi tobima deja. Me bozalaki mwasi na mobali. Bozalaki penza mwasi na mobali. Eza bien te.
moi moma kaya muke 5 minutes o bozalaki ensemble bino moko boyebi nini bosalaki mais moma wana ezalaka moma moko nalobaka toujours et encore eza moma moko ezalaka sacré mais eza teke biloko moko oya kobimisa moninga na ba réseaux sociaux oya kopanza moninga na ba réseaux sociaux eza bien te vie oyo toza nango eza vie moko eza na ba surprise ebele ata soki boyokani na bino na gauche te mais toyebi te lobi o nzambe azo réserve biso peut-être lelo bokoyokana te soki relation na bino ozala relation ya mafinga matakita siko lobi kuna soki moninga akozala besoin na yo to soki yo kozala besoin na moninga osala neni okosala ndeni parce que moni nzambe azalaka nzambe moko ya ba surprise ebele ka mutu oyo oimilia lelo nde mutu oyo akoya kosovaka yo un jour ezalaka bongo nzambe azongisaka batu kana nzela moni batu oyo tokutanaka na bango lelo obwakisi bango olobi kutu yo moka ya okoloba keno mutu ya koedengana nini me batu wana mingi bazongaka na banzela na biso après ata 20 ans omona kana mwa situation moko bo ifo ka mutu wana aya kosunga yo to ndeko na ye ifo aya kosunga yo siko soki obebisaki réputation bandeko yango bomona ka batu mosusu akomi kokufa na soni eza bien te eloko na moni epa ya boss papa na biso Jimmy Belaou je sais que il y a de ces personnes oyo ba pesi yo motivation il y a de ces personnes o ba encourager yo za boss alobaka ebele te ata soki bozaki na relation na Karine Mokonzi ata soki relation yango esili normalement oyo sali il fallait pas osala oza papa moko bato ebele bapesaka respect siko babiloko ya bongo mona ta bato mosusu ato lingo osunga bango bakozala na kobanga ke papa oyo soki asungi biso lobi to après lobi kuna ekozala somo ekozala mwa pasi pe mawa wana ezaka conseil na pesi en passant mama na biso pe Karine Mokonzi yo moko yebi yo oza mama la Chine internet mobimba bakofinga bakochola bakosala o nyonso basalaka olela na yo te olamuka pe otelemika ndenge ezalaka na système moko ya bien eloko na osenga yo ezakaka matisa mwa vie de prière na système moko ya bien talaka bitumba bitumba ezongi mwa vie de prière ekosunga yo pe na système moko ya tokose Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.